œuvre non seulement approbée à travail, mais et problème à consacration. Le lengue à se consacrer na likambo, na lengue na musala. Alors, tozali kozua 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, verset 25. Elobi na bisoni. Elobi 1 Corinthiens 9, 24, 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Awa apôtre Paul azui sport mibale. Lolenge mibale anani ya sport. Ya liboso batu oyo bazali kokima mbangu, bathlète, ya mibale ba boxer, ceux qui n'attendent les agi boxe, ceux qui ba libanda, ceux qui nini, mais lutte quand même. Amonisi na batu oyo bazo kima mbangu, bazalaki pe na ligne oyo baza kolanda. C'est ça. Alors, baza pe kokima na lolenge ya kozua. Alors, molingami na kofutama na tribunal ya nkolo Yesu bakosala pe lolenge tozali komikaba. Lolenge pe tozali kotia sérieux na likambo ya Nzambe. Yango wana Biblia eza koloba osengeli kolinga Nzambe na mutema na yo mobimba na makasi na yo nyonso. Molingami à chaque fois oza kosalela Nzambe likambo osengeli quand même komi pesa mobimba na likambo wana. Yango wana nkolo azali koloba oza pio te, oza moto te na kosanza yo. Molingami critère mosusu ezali ko se consacrer na likambo. Bon, komi pesa mobimba na likambo. Awa alobi courez de manière à remporter les prix. Ça veut dire tango nazali ko salela Nzambe, naza ko salela Nzambe na koyebaka ete Nzambe ne naza ko salela ye. Nalobaki likambo oyo na message oti koleka, nkolo Yesu aza na besoin à chaque fois toza ko sala likambo, to sala likambo pona ye. Yango azali koloba ke non, mukolo wana na koloba bango bosalela kingelo kote, bosungeki de bilonga pete, nazalaki na nzala, nazalaki na prison, nazalaki na maladie. Botelobi oh, mais totiki komona yo te, abi mais non. Tango bozali kosala ngo na moto o andebelinga bosala ngo nanga. Elingi koloba nini molingami? À chaque fois oza kosala likambo, sala yango lokolo zali kosalela Nzambe. Lokolo zali kosalela kolo Yesu. Eza vraiment très très important. Sala musala na koyebaka ete Nzambe ni nazali kosalela ye. Oza ko prier. Prier lokola muto zali ko prier Nzambe na bomoi. Molingami, yo kanisi ndenge tozali boye, soki olobi ke non, mokonzi Félix abengi yo na audience, est-ce que obanda koloba nene ti master na yo? Obanda koloba nene ti muninga na yo? Atako tozalaki muninga, atako tozalaki soki petit no ya classe, mais akomi président, lolenge ya koloba eko changer. Donc ndekonanga, osengeli koyeba, osengeli po okoka pe kozala récompensé, okoka pe kozwa koron, nkolo pe akotala modèle nini obande kosalela pe likambo yango. Modèle ozali komi pese la pe na likambo yango. Eza bande ko ebele, azosala musala na Nzambe, na koyimayima, aza kosala musala na Nzambe, na kobude, aza kosala musala na Nzambe, neti mutu nde azali kosalela. Non, molingami, non. Tozo un peu verset mususu, il y a Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14, Eza Klovanabi Sonini. Philippiens 3, 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Molingami Paul, azali kolobana biso, azako bosa na nyonso ya kala.
azako tala gauche te, azako tala droite te, azako tala liboso. Azako kima misu na ye ezali liboso. Et pas ikane motole na ezali. Et pas ikane prix na ye. Je cours vers les buts pour remporter les prix. Donc, eza na récompense. Nkolo pe akotala olengi nini yango pe ozali komipesa molingami. Nkolo pe akotala olengi nini ozali kosala makambo. Yango na molingami nga tango nazali kosalela nzambe likambo. En tout cas na salelaka ye lokola nzambe. Soki tolobi ke ono tokosomba biloko pona nzambe ya mutuya na mangombe ebele. Basali ebele balobaka na cri oyo. Dans son palais tout s'écrit gloire. Molingami cri wana. Dans son palais tout s'écrit gloire. Qui crie gloire? Les hommes? Non, non. Balobi dans son palais nandaku na ye. Nyonso za nandaku na ye ezoganga nkembo. Ça veut dire quoi? Nzambe abongi ndaya mutuya. Yango wana na ndako ya nzambe biloko ya mutuya. Biloko wana ezoganga nkembo. Okotala kiti ya nzambe ya nkembo. Okotala bafle ya nzambe ya nkembo. Okotala instrument ya nzambe ya nkembo. C'est ça, dans son palais tout s'écrit gloire. Eza batu tende bato ganga gloire te. Eza biloko. Donc molingami to sengeli koyeba tant tozali kosala likambo pona nzambe. Non, esengeli pinze zala ya mutuya. Nzambe abongi na mobimba na biso. Yango komona bandeko Paul azali kokumisa bandeko la bike non. Nabo kimobola na bango. Ba pesa ki au-delà ya ba moyen na bango. Okomona nkolo Yesu azako nani koyebisa ba tolbike non ba ba pesa ki mabambozawa veve wana pesi koleka. Oh, mais apesi koleka pesi mbongo muke. Oui, apesi koleka. Ndenge nini? Ba onyoso apesi ba superflu. Superflu eza nini? Ozana $1000. Okomi koganga, oh nakwesi mbongo, nakwesi mbongo, nakwesi mbongo. Ah, bato bakanisi $1000 mute kwei. Combien? Oh $5. Ah papa. Ozana $1000 5 kaka mute kwei. Eza superflu. Ça veut dire eza mbongo moko ya mwa likolo ate kwei okomi tungisela na ngote. Ata baibi okomi tungisela na ngote. Eza penza mbongo moko oyo okiko kipete. Mais maman veuve wana nkolo lobi, il a donné tout ce qu'il avait. Nyonso azalaki na yango, nyonso azalaki na yango pona ko vivre. Nde apesaki. En d'autres termes, apesaki bomoi na ye. Molingami tala lolinge kani nkolo akoyeba kotala tango bando osambisa biso ba critère nini lisusu akoyeba na kotala. En dehors ya ba œuvre, ba travail et puis consacration na biso, komi pesa na biso, ezapena témoignage na biso. Nkolo azali koloba nini na Matthieu chapitre 10 verset 32. Matthieu 10 32 nkolo alobi nini? Alobi boye. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Molingami critère mususu nkolo akotala tango zo sambisa biso poto zo aba pri ezape témoignage na biso. Est-ce que yokela kankolo soni? Est-ce que batu ba yebi ki obongwama? Est-ce que batu ba yebi ki okoma ko sambela? Baninga no est-ce que ba yebi? Nkolo akotala pe ezaleli na yo liboso ya ba mususu pona tina na ye. Naza koyeba na tango akala. Bandeko bongo masika. Omuna zui mwa Nouveau Testament ya bombi na poche. Baninga ne batuni oke wapi ona kena no kotala mutu boye. Nzoka nde akei église. Akei groupe de prière. Pona nini? Parce que nano abongwami te. Soki batu ba yebi ki akomi kokende groupe de prière ba keno abongwami. Et soki abongwami misala mususu akozala nango isusu te. Ba makamsusu akozala nango isusu te. Ba biloko mususu akozala nango isusu te. Parce que soki batu ba yebi ki no abongwami et que azo continuer le lever oh ne pe muto sambelaka. Donc batu nyonso o bazako bomba ba identité na bango ba bongwami na malamu te. Moto o azako bomba make bato baye bateki asambelaka abongwami nanu te. Moto azo bomba mana boya kokindenda kwa nzambe abongwami nanu te. Moto o asi abongwami
azaka na prêt ya kondima kokini ndako na nzambe azaka na prêt ya kondima komonisa nkolo Yesu nkolo lobi ye oyo akoyeba ko wanga na nga liboso ya bato nga pe na ko wanga na ye liboso na tata critère mususu eza ya musala nkolo kotala pe musala po afuta biso. Alors Jacques chapitre 3 verset 1 elobi na biso nini balingami. Jacques chapitre 3 verset 1 elobi nini elobi mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Awa ndeko Yakobo azali koyebisa na balingami que non, bato ebele bazala batei te, bato ebele bazala ba enseignant te, po bakozala juger sévèrement. Pourquoi nkolo akozala sévère na bango? Molingami nkolo alingaka te olobela ye likambo oyo ya lobi te, alingaka yango te, alingaka yango te. Nkolo alingaka te okende ono nzamba lobi boye nzoka lobaki yango te. Yango na molingami nkolo pe akotala musala oyo salaki. Tu vois? Est-ce que tinda ki olobela ye? Est-ce que tinda ki ote ya maloba wana? Tokozala juger sévèrement. Donc molingami osengeli koke bande konanga. Nkolo alobi batei bazale ebelete, balakisi bazale ebelete. Parce que bakozala juger sévèrement. Alors, makambo oyo zali kote ya bato, makambo oyo zali kolakisa bato. Est-ce que ezali oyo nkolo alobi na yo? Okozwa kaka mwa verset moko okomisi yango mate ya munene. Non. Sije wana banda na Genèse kino na Apocalypse. Bible eza koloba nini na tina na liloba wana. Enseignement pesa makabongo. Okoki kovandisa verset moko ekomi Maté nani ya Moliba. Non molingami. Donc natina na kofutama nkolo akoyeba pe kotala lolenge na biso ya kosela musala. Toko susu verset mususu Hébreux 13 verset 17. Hébreux 13 17 elobi na biso nini balingami. Hébreux chapitre 13 verset 17 elobi na biso boye. Elobi obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait donc qu'un avantage. Molingami, nkolo akotala musala ndenge toza kosalela. Awa ndeko akomaki mukanda ya ba Hébreu azako yebisa balingami tala bozala na botosi na bakambi na bino ba pasteur batambwisi pona nini il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc molingami bampate oyo za na bango oko rendre compte na tina na bango onga pasteur onga boina boye batu nyonso. Mutu nyonso alingika akozala pasteur. Mutu nyonso alingika akodirige batu. Pona nini? O soki ofrande, o soki badime, o soki banani ba enveloppe kilikili. Keba molingami. Batu oyo ozako kamba, batu oyo ozako tambwisa. Un jour oko rendre compte na tina na bango. Na ndenge nini? Matea nini obande kopesa bango? Maloba nini obande kopesa bango? Nzela nini obande komema bango? Nkolo azali koloba likambo oyo. Alobi na mosali ya mabe oyo batikeli responsabilité ya bampate olia leisa bango bilei na tango na yango non avandeli konyokola bango kobeta bango kosabona bona boye. Nkolo azaka nango d'accord te. Azwa ke non na bampate oyo nkolo atie bango na disposition na yo yeba quand même komema bango na lolenge ya malamu. Donc molingami tokoyeba peko sambisa manatina na likambo oyo. Likambo mususu pona kosukisa eloko oyo ba critère oyo nkolo azali koloba natina na kosambisa natina pe na ba kabo ba don spirituel.
natina badon makabo oyo nkolo apesi na biso. Tokozwa 1 Corinthiens chapitre 12 eza koloba na biso nini. 1 Corinthiens chapitre 12 tobanda na verset 7. Verset 7 elobi nini? Elobi or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Lolenge molio mosantu azali kosala kati na yo grâce au nzamba tie kati na yo eza po na lisungi ya lingomba. Tala tina nazali koloba yo oyo bongoli mutema na yo osengeli ko se retrouver na kati na lingomba parce que ndengo ndimeli nkolo Yesu eza na grâce moko nzamba tie kati na yo, eza na likabo moko nzamba tie kati na yo. Likabo wana eza po na lingomba, eza po na lisanga. Tokoka kozwa verset 11 et le binim toujours à 1 Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, Moliu Mosantu, azo pesa na mutu na mutu. Okoki kolobate ke onga na zana ngana likabote. Okoki kolobate ke onga na bongoli mutena zana likabote. Jamais mutu nyonso abongwama na otaki kolobana bino. To bongwamaka pona kokoma eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Totanga ngona verset 13. Elobi nini? Nous savons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. To batisa mina molimo poto tonganzo tobo moko. Donc yo baptême ya Saint-Esprit molio mo santa zali ko komisa yo eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Donc le fait que ozali membre donc ozana place na yo pe ozana musala na yo. Liboko ozana esika na yango izape na musala yango. Liso eza na esika nango izape na musala nango. Zolo eza na esika nango izape na musala nango. So pe obongoli mutema na yo ozape na esika na yo kati na lisanga. Esika wana izape na musala na yango kati na lisanga. Yango na molingami osengeli koyeba keno moko na biso akoyeba pe ko rendre compte na tina na musala o nzamba pesiye. Tozi verset 27 elobi nini? Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes les corps de Christ. Ce que bongoli mutema okomi eteni ya nzoto na nkolo Yesu. Mutu na mutu azana par na ye. Donc balingami ndengo zali kosalela likabo o nzamba tie kati na yo. Nzambe pe akotalela yo na tina na yango. Tokoka kozwa 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre 4 verset 10 elobi na biso nini balingami rapidement. Tozokine na kosilisa. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Chacun de vous. Moko na bino. Tant bazali ko ba chacun de vous. Donc, chacun de nous a son don. Moko na biso azala likabo. Et Bible sengi. Mettez au service des autres ce que toi tu as reçu. Talatina ya kolobo no ngana sambela kana ndako ezate. Oh bino bokinda ka église biso to sambela biso ezate. Oh ngana salaka musala mwena ko sambela ezate. Soki osi obongoli mutema na yo molingami oza eteni ya nzoto ya nkolo Yesu d'office oza na likabo kati na yo. Et likabo na yo wana osengeli kotiango na service ya bamususu. Donc toko sambisa mate nkolo akotala lolenge kani yo osalelaki likabo oyo ezakati na yo. Eloko mususu pona tina na kosambisama nkolo pe akotala lolenge pe yo ozako salela bomengo na yo na sena moi. Matthieu chapitre 6 verset 4 elobi na bisonini. Matthieu 6 4 elobi afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans les secrets te les rendra. Awa nkolo azali koloba tango zali kopesa kobeta ngom kobeta kelelote ngana pesi ngana sungi non oza kosunga en secret. Tango nzamba simi mutema na yo sunga ndeko na yo sunga ye.
ezate que non après ko sungaye comme yo soki ngate nde soki ngate nde yo soki ngate nde non nkolo alobi awa tango zali ko sala yango ton père qui voit dans les secrets te les rendra akorandre o nini yango wana na misala oyo sali lifuti ezali donc jugement ekozala pe na ba bien oyo nzambe apesi na biso molingami na bozwi oza na yango na misolo oza na yango na biloko oza na yango oza pe ko gérer yango pe ndenge nini tokoka kozwa texte mosusu ya 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 19 eza koloba na biso nini 6 17 à 19 Biblia eza koloba na biso boye recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre espérance dans des richesses incertaines, mais la mettre à Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en joussions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Molingami, tango za kosalaka boye ozali na trésor moko. O ezakoya ndenge nini na tribunal ya nkolo Yesu. Ça veut dire awa bazolo banatina na ba riche. Riche awa molingami ezaka ka bato za ba millions ya ba dollars, ba milliards ya ba dollars te. Riche aza moto nyonso oyo aza na makoki ya kosunga pe ba mosusu. Yango Biblia lobi makoki oyo zana yango yeba pe kosunga ba mosusu. Zala généreux, zala na libéralité. Omoni ndeko na mwa pasi sunga, omoni ndeko na mwa besoin sunga. E balingami lisungi wana ya buloko na yo, ya bozwi na yo. Biblia lobi lekisa ndelo na bato bazali kati na nkolo Yesu. Ba membre famille na yo bakoki kozua koleka ba ndeko na yo kati na nkolo Yesu te. Non. Membre ya famille na yo sunga bango na bolingo ya kolinga ya ndenge oza komilinga. Me bandeko na nkolo Yesu linga bango na bolingo ya nkolo Yesu. Molingami membre ya famille tozo linga ye ndenge bilezali koloba aimez-vous les uns les autres. Non. Aimez ton prochain comme toi-même. Aimez ton prochain comme toi-même. Ndeko na yo okosunga ye ndenge ozali ko milinga. Mais ndeko no kati na nkolo Yesu okosunga ye na bolingo ya sacrifice. Donc ba bien matériel na biso nkolo pe aza komona yango. Tozwa texte ya suka na ba bien matériel na 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9, 6 à 7, elobi na biso nini 6 à 7. Elobi, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Molingami s'aimait beaucoup, naye baka kolobaka na biso yango, elingi ko bate que non semer $1000. Ceux qui ont semé $1000, na muto a semé 1000 francs. Yona ye bo semé ndenge moko. Kokanisa te que $1000 eza semé beaucoup. Non. Na yebisaka biso toujours semer, il faut totala ndenge ni Biblia ezali koloba. Semer bazalaki kobwaka bambuma. Nkola lobi mususu ekoyi na balabala. Mususu ekoyi na banzube, mususu ekoyi na mabanga, mususu ekoyi na mabele kitoko. Na tango na kala ko semer zelaki ya kobongisa mabele te ko timula kokunda non. Na tango kala bazde ko répandre ba graine, oza ko bwaka. Yango bazali ko ba semer beaucoup. Bwaka ba graine ebele po ba graine mususu ekoyi kokwena na mabanga, ba graine mususu ekoyi kokwena na banzube, ba graine mususu ekoyi kokwena na balabala. Alors bwaka ba graine ebele ndoko buka ebele. Lelo ekomi ko semer beaucoup
donner $2000, $5000, $10 000. Non et non et non. $10 000 du coup, et ça, graine encore. $2000 du coup, et ça, kaka graine encore. Pour $10 000, et ça, la graine est belée, c'est beaucoup. Évangélisation $10 000. Bah pauvre $10 000. Bah veuve $10 000. Bah prisonnier $10 000. Bah malade $10 000. Ne s'aimait beaucoup. Donc, molingami, Nzambe, à côté la paix, bozuina biso. Ndengeni ni pe toza ko salela yango, na mboka na ye, na nkembo. Donc, balingami, tolobi na tina na ba œuvre, tolobi na tina na misala, tolobi na tina na molende na biso, tolobi na tina na ko témoigner nkolo Yesu, tolobi na tina na bozuina biso. Na musana Nzambe eza ba critère oyo nkolo akobanda kosambisela biso yango na mboka na nkembo. Balingami nakanisi ete moko na biso a comprendre ba critère ya jugement. Tango nkolo akobanda kosambisa biso na mboka na nkembo akobanda kotala nini. C'est ça. Akobanda kotala nini. Donc vraiment Nzambe apambola bino. Nakanisi bokoki kozala na ba mituna boko ka kokoma na se ya ba commentaire na bino tokotanga yango soki pe ba sujet mususu boza pe na besoin to meke pe kolobela, on est là pour vous balingami. Nzambe akoyeba kosunga biso toko préparer pour na ko partager na bino. Vraiment Nzambe apambola bino na temps o bozali ko accorder na biso ya kolanda maloba na Nzambe. Merci beaucoup.